na ba s'abonner na nite en tout cas bande ko na ko senga bino bo s'abonner na chaîne na biso bozwaka mwa ba émission na biso ya bien ba analyse politique tout biloko nyonso o to salaka ba descente o bande ko mususu bazwaka chasse ya ko benga biso ba bengaka biso boya bozwa image place tele butu sa musala to boya kana biso te to kitaka bisika nyonso to kendaka bisika nyonso o ba bengaka biso to kendo kozwa ba image na kozwa takaka ya kotelema place wana kaka te nazozongisa to nazopesa bambote nanga epa bandeko nyonso oyo bayebinga bambota tro na bandi na papa Michel Chako depuis Canada, mama Julie Chako na Canada, mama Toinette Dembo pona nini te mama Dorcas na libuta na ye mobimba nini nalingi naloba na pokwa ya lelo to na tongo ya lelo na bandeko nyonso bazolanda ngai nazomeka kosenga na bandeko nyonso oyo mitema malamu bazwa nzambe asunga bango na mwa bozwi moko koza nango lolenge oyo ya kotravaye lolenge ya kosala bamisala meme ata biso pene tosala na bachaîne ya bato boye tosengaka na bapatron na biso motema malamu toujours ata nga na futi yo te me nzambe akofuta yo totiaka nzambe liboso makambo mosusu elekaka nango nsima nini nalingi koloba neti na pokwa ya lelo nazolobela problème oyo bandeko nyonso bazosunga babola atuka esalaka bien makasi na kotalaka ete nzambe atinda biso nyonso na mokilo me bozwi na biso ya différent naza na ndakisa ya liboso na Abedashu nayebi bato ebele bayebi Abedashu lisolo ya Abedashu très bien ndenge azosunga babola eza ngana bengaka ye koko ya ba ONG koko ya ba ONG esika nyonso ezala ata na balabala ya sungaka na ye kaka esika nyonso moto azali nazongisi nzambe lisusu merci ndenge atindeli biso mokitani ya Abedashu mosusu ndeko ya mwasi moko amonani partir à Canada ndeko azosunga babola bana bitike ezala toza na passe esika nyonso ozali akobenga yo to ye moko akokoma esika ozali akoya kosunga yo atuka nini nalingi kodevelope na bino na pokwa ya lelo o bien ke na tongo ya lelo esalaka nga bien makasi ta nyonso oyo nga nazalaka na kati na bino mpo nosolola na bino papa Michel, mama Antoinette Dembo, mama Julie Chako nanga kitaka azolakisa motema malamu na ye partout esika nyonso bato bazwami mpona nini te yo nanga na muke oyo tozozwa toki kosunga meme ate osungi moto moko boye aza na nzela azozanga oyo ya kolia oyo ya komela soki opesi meme ata mai ata ya 100 francs oyo nzambe apambola yo meme ate opesi ata mbongo ka ya transport kaka akotaka na DC7 azonga na ye maluku nzambe apambola yo bandeko awa ya bandeko motema mawa meme ata nga napesi yo ata lelo opesi ngai meme ata nga nazongiseli yo ata eloko moko te ka merci oyo nakopesa yo ka merci oyo nga nakopesa yo nzambe apambola yo tosunga babola tozala na motema malamu oyo Abedashu aza nango tozala na motema malamu oyo mama Dorcas aza nango botala mama Dorcas biloko azosala atuka na kozwa ta mingi mpo nosola na bino na problème ya mama nanga na ba ONG na ye nyonso Action Plus tolakisa nano ba image na ye na mosala na ye azosala toza ana chango akitaki na chango toke tosali ba image nyonso tututu botala nanu ba misala ndeko nanga azosala pe tozongela lisusu mwa muke to continue na lisolo na biso. Mbote na bandeko nyonso nayebi ete bozali ebele bozali de partout oyo bolingaka ONG Action Plus boza ebele monde entier nazali madame Maggie Dorcas Nzumba Muteba
présidente ya ONG Action Plus. ONG Action Plus ezali ONG oyo et apportaka sourire na ba personnes vulnérables. Tozali na ba femmes veuves, tozali na ba orphelins, tozali na ba handicapés, tozali na ba délaissés, tozali na ba enfants abandonnés, ba personnes démunies. Vraiment ba catégorie ya bato wana nyonso nde oyo tobengaka na lopoto ba personnes vulnérables. Oyo ONG Action Plus et apportaka sourire et pas na bango. Na yango ndenge balobaka musapi moko elokotaka silite, biso moko tokokoka te yango topusani pembeni na bino nyonso bae oyo boza na motema ya malamu, na motema ya kosunga, na motema ya bolingo. Yo omonaka mwa 10 francs, yo obwakaka lipa na tongo, obwakaka loso, tandis que dans la bato oyo azolukata lipa, azolukata sukali amelati. Bientôt là tozokoma na Noël na bonne année, ONG Action Plus ezali ko préparer des sentiments comme nene le 25 décembre 2022. Tozali na activité moko ya munene ya komeka kosunga kopesa sourire na ba personnes vulnérables. Na yango toye topusani pembeni na bino bato ya motema malamu pona kosenga lisungi na mutu nyonso ya motema malamu oyo aza na motema kosunga ndenge Bible elobi na biso na Psaume 41 verset 2. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur l'Éternel les délivre. Ndeko nanga kokanga mutema te na oyo nyonso oza nango ezala elamba ya kolata, jus ya komela, oza na soso moko na ndako, oza na kopo ya loso, oza na kopo ya masangu, kopo ya semoule, kopo ya fufu, kopo ya mafuta, oza na elamba kolata ya bana ya mikolo nyonso oyo oza nango koezite te tosangana po tomeka kosunga bana bitike, bana oyo bazanga baboti, basi oyo bakufela mibali, bana oyo baza ba personne délaissée tomeka kosunga bango na oyo nyonso nzamba kotiaka ti na biso. Adresse na biso ezali Avenue Manzanza numéro 7, quartier Mikondo, commune ya Kimbanteke na République démocratique du Congo. Contactez biso na numéro oyo ezali affiché. Date limite ya kopesa ba don na bino ba contribution to ba biloko na bino ezali le 20 décembre 2022 parce que activité na biso ya munene to pe descente ya munene eza le 25 décembre 2022 na yango to pesi chance na mutu nyonso ata ozwi le 20 le 21 le 22 ti le 25 okoki toutefois ko contacter biso na numéro o ezali affiché ba don na bino to ba contribution na bino ekozala toujours les bienvenus. Voilà, j'appelle toutes les personnes de bonne volonté à venir soutenir l'ONG Action Plus de Madame Dorcas pour donner du sourire aux autres, partager le bonheur autour de nous et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Oya pritaka ofele azangaka te. Na ningi na yebiso eloko moko mbongo na yo, bilamba na yo, bien oyo kopesa biloko ya kolia, soutenir ONG Action Plus. Oyo kambami na Mama Dorcas Mutombo. Soutenir Nzambe ya kozanga te kopambola yo. Que Dieu vous bénisse. Si bandeko toza toujours kana kati ya plateau na biso tozongeli kaka na lisolango moko kaya lisungi kaka bandeko ebele bazo souffrir neti na période ya bambula oyo tozali bandako ezobukana bana bazokufa bandako ezinda bazinda bampela ya makasi bamai wana nyonso ezonyokola bandeko mais soko okeme mata na patalo mata ya kotoboka soko osungi bango esala bien makasi botala ndeko ya mwasi oyo misala oyo azosala awa akiti na chango ONG na ye Action Plus atuka bandeko na kosepela bokosome image oyo makasi ndeko oyo azwi libaku mpona kotala biso partager image oyo atuka na kosenga mpenza pardon partager image oyo bandeko ebele batala yango ekosala bien makasi Abedashu toki kozongela mwa muke tozwa image ya nani ya Abedashu na limite bomoni ndeko na banda koteka bamai koteka bamai ka ndenge bato baleka na kati ya mituka na bango ndenge tozosala musala na biso boye
bato ebele baleka biso bamoni ah garçon chaque jour nakutaka ye awa sikome na ba chemise na ye ba veste na ye Abeda Chou motema bonzambe ke kokota ye abi fe na sungaka ndeko oyo tala lelo ndeko oyo biloko azwi bapesi ye moto na 3 pneus bapesi ba congélateur mibale bapesi ba mai lisusu ya bandoteka babakisi lisusu na mbongo likolo motema malamu oyo soki tozwi meme ata bato ya boye na kati ya mboka na biso 4 ou 6 personnes tokomisaka juste même ata 10 personnes yake te bazosunga bana mboka boye ekosala biso quand même bien ezala bien makasi atuka na kosenga na Abeda Chou alemba na ye te toza na baction na ye ebele mpona kolakisa bino me tokolakisa oyo baautorize biso tolakisa bino eza teke nyonso nde oyo ye andimaka alakisa oyo andimike tolakisa nde tolakisa bino nde tozolekisa yango na chaîne na biso ya Musakoli Shako TV atuka na kosepela makasi bokosome baimage oyo motema bopapa botema bomama motema malamu oyo Nzambe atinda bino na mokili bosunga biso bosunga bayo nyonso bazozanga ya kolia bazanga ya komela bazolala bisika ya mabe me oza nango misali omona patron moko boye aye na mutuka na ye atelemi bokota c'est ça Nzambe akofuta yo nakosilisa na nga na koloba te nalekisa mwa image moke ya patron Abeda Chou na bolamu oyo asali mpona ndeko oyo tolekisa mwa image na mwa moke mpe nga na bino tolakana tokutana lisusu lobi. Toujours merci na zongisa toujours ka merci na bino ba nyonso bazili baku ya kolandanga na mukolo lelo ezala ba bakolandanga lobi ezala ba bakolandanga lobi mususu wana ba na pesi bino ba mbota trop soki ozana souci akete ozana souci mona ba image ya desat moko boyo sala kito bandiko na yo tinda kito eloko moko lingo sala boye benga biso na numéro na biso ya téléphone ezali na se ya ba écran na bino tokoya tokozwa image tokolekisa na biso bato nyonso bakomona motema malamu na yo ONG na yo soki eza ana Kinshasa bao baza na Canada bao baza na Londres ana Stella bao nyonso partout esika nyonso bato bazali atuka bozala na motema mawa mpona kosunga bayi Congo tobosani te na bitumba ya este Nzambe alola toujours nde tosengaka acha loboko mpona bitumba ya este bandeko bazosouffrir makasi bandeko bazolela bandeko bazokufa bakozamboka botya maboko na makambo ya este na ta oyo eza na ta biso kobunda te na ta ya biso kowela na oyo tolobi na journal lelo te eloko ya motu eza kaka te toza na bomoko oza na mibale kabela moninga moko oza misato kabela moninga moko oza na mine kabela moninga moko ekosala bien makasi nazongisi ba merci na nga epa papa Michel Chako depuis Canada na bosanité maman Julie Mbota trop maman en tout cas merci na lolenge bozo batela eli même ata na ba prière na bino ezo sunga ngai mama Dorcas ya kozonga simate continue quand même lokolo oyo kaka
même ata bato ezopesa na bapesi yo te bafuti yo te nzambe alola akofuta yo. Nazalaki na mingi ya kosolola na bino te me nga na bino tulakani atuka na kopesa bambote bisika nyonso bato nyonso bazwami frère David bandale Chibango frère David na peso bambota to nabosani yo te nabosani bandeko nyonso oya siège ya IDPS esika tokenda kozwa mwa baifo mosusu tolekisela bino awa nzambe alola abatela bino abatela pe biso na ngai. Merci.